politique un peu toyé ba moment moké moni soki aza na problème moko na yo so batinda ba soda ba bongo na ninga boeza moi ja activer ba bango customer na moto IDP ça ana ba force du progrès bazali ba kulunati musalinga na tant Kofi ayiko ayoki kolingana wana Kofi no midena we rason to lingana tant Kofi ayoki ngo esali passe mais ayiko lobela on émission abiye pena lingaki ezana na concert wana ndenge we aloba ndenge wana bazala même podium na wera tant wera zo loba ndenge wana yepe alobi que non wera son na Kofi no mide to lingana donc pour la Kofi donc comme si une invitation on a décortiqué on a ndenginanga voilà premièrement que ça mutamba na Congo lelo bato tout baboto ya mapanga bana sima Félix ya président Félix euti na tanga Kabila au mwana bato mombo o lipongo na mwana Gombe mutuma ya boto liango bazaka be menga yes bazaka batebele les hommes da bloc ça la tige même pokota mais watana bakota bi atia combien de vocal allez quand même plus de 10 vocal na kata la kelele ba vocal ebele bitama ki busa pipe zaki yaye bolanda bato ba internet so to bato ba internet so bazo tia bato na ba mbuli makasi au moins bela mutu ye moko ndanda zawana ne dans internet ba mama kongo ba nene ya bon famille de la vie à mutu si le pays pose la vie mama kongo aza bena ya osilika makasi on va osilika aza na ba preuve na maboko abimisango kasi abimisango de nini sayibi makambo wana abi ati ko ça fait de laisser makambo Vincent ne aza mutu pena lingane barankini te Vincent ne alingaka pena barankini te en tout cas faut lembisa ba guerre na bino po bozo ba saint no bo luka ba vie na bino d'internet en tout cas faut lembisaka voilà bagi na musale sala ya malamu voilà parmi ceux qui encore ingénieur donc moi moko ezala nga bi musala malumu zo sala pene zo mona na miso abatu en tout cas ba remercier mais ça va encouragement quoi voilà nani ya force patika ndago de venya ga ezala ndago na bana mumbele ngaye ngana ba te yayi pena famille papa te na ba ye moko nya ko za somba ba tika on te ezate ba faire ti de la zamba ya massa na biso o to ti ya ba la zamba tant to na biso bangola et cha futa ba transport na ba garantie ba parler ba to musu cha futi na bango uzo mbwana vient tone ninga zama yimi pila ke na zala conseil ya héritier ya showbiz azande kona biso mo sto donc en bref je voulais te dire mes condoléances nena biso ke nazo kabola na yo mawawana amen kastori na tanja manno bando frapper sikoti même de liste pas uté pela maki na gaga ya basa ba ya ke na ne ke ya uta ngini bila wana bota ngazo ba mama mo azana $150 awa ala na wa pe lagi na CPI ya wasa le uta na Congo ngala ko voter pela Jean Pierre Bemba awa sa meti loni je peux me ko na président na pas voter ni ne te reproche pas président Tshisekedi bon le na le pas président Tshisekedi déjà que donc akokosa la wana te to pesa muninga chance Congo za biso nyonso Congo za mututu mais qu'on nomme muto ya za mariete muto za mariete qu'on nomme na poste wana ministre za poste moko déjà yo yebi ya poste moko déjà munene mais na ba critère nini faut ba nommer les ministres mpote bande ko balandi émission na biso to kunda la basolo ezali émission oyo esala makana mboka Angola na capitale Luanda to kunda basolo ezali émission oyo to konaki yango elongo na papa de Nzinga pona ba actualité pe kolobela nini oyo eza koleka na mokili na biso pe na kati ya mboka Angola makambo eza kokende ndenge nini vraiment na sima caméra nazana ingénieur Don Bernardo pe na kati ya régie nazali na ingénieur Rigane Penge balobi kisalu kakinge musala soki ezali yayo eza yayo vraiment rapidement na yebi ete lelo makambo ekokende mbutu mbe bo supporter biso kaka ndenge wana parce que mutu na yambi to mutu na zongisi ngana yetu kenda kaka ndenge wana vraiment balobi Bondi ya botaro banaete ya botara les gars journalistes voilà bonne santé kitoko na ngolo nzambe voilà en tout cas na sepeli ko zonga sous place oyo en tout cas na Gemidor TV en tout cas parler en tout cas na sepeli ko mona na suna bandeko na ngana mo da ingénieur koto ingénieur donc il y a simi so kota bilili donc bilili soin donc bandini pena bilili na liboso sikoti bat bandima ndenge wana donc ba baza lokola Cristiano Ronaldo na Messi voilà donc ce basangana ingénieur Rigane Penge ba beta bilili donc bilili na so boye on sait qu'il faut opungwaka bilili na bilili lobaga voilà makamzo kene ndenge nini
activité mikolo eleki mpe tokozala na bandako nini tout ça vraiment epesaki mpasi na komona ke na bandeko bake kobukabuka bamaison mpona kozwa biloko ya bato nini tout ça nayebi te mpona yo marche eza eloko nini mpe kokende kobuka maison ya moto eza eloko nini différence wana kopesa biso ndenge nini. En tout cas, merci pour la parole. Tomoni biso tozali na mboka tomoni mamde legaki. Et le réseau tozo bosana surtout na Angola, peuple angolais ayebi le babengi marche bien te. Surtout biso africain. Azana na notion makambo wana te dona marche wana mama marche. Voilà. Voilà. Ayebi ngona nute. En tout cas biso to condamna ki yango. Neti biso atu wana neti ba biso boye toza pe na makambo to salaka. Et ça rappelle public eza na balabala. Ce qu'on a fait na panelo ka ba booking ngai en tout cas et ko déranger. Alors tozo senga pena mbalasi masoki marche ko zana mboka na biso Angola to linga pe mingi. En tout cas te ba mani to ko sala ngo. Tant to sala ka marche eza pote interpeller ba ko zamboka ba sala biso o biso to linga. Et ça neti ki problème de transport. Et le problème de transport et comme makambo ya kimuyibi utakoti na magasin c'est la question mafuta huile est-ce que l'orni ezo concordé l'orni ezo eza entre transport ni ba vaccin na kimuyibi na bida huile bato yo to arka yo na maison ya bato et cause pe ba mort rebelle na côté na vanda to kunda fi moko wana et cause pe ba mort rebelle ba mort pele zala ki mbalasi mapela soki marche que ça la eza na bonne manière eza sous na bon sens to revendiquer eloko to lingi neti ko revendiquer le roi transport eza mabete lelo siko ete ba tebele na bere so ozu mokonzi ya transport comme nous tu va bien nani président na bangwana asa na kasho na fils na e mais ba tu a pia ki baza na palais o ya pesa ki le babie que to marcher pour na transport lelo siko mingi ba baza na kasho ba misu bazongi palais et puis nous tozo bossa na mamba ya ba piège oyo biso to ya tozo la rapport to yebi sort na mo voilà to yebi sort à piège lelo soki RDC lelo e vanda bomo mindele bakenda batebele bakenda vraiment que je crois na année 93 piège salamaka ba mindele bazonga ba empresa ebele zonga ba empresa to benga ba compagnie quoi et zonga de lelo moni congolais aso se débrouiller kaka même le président Félix azo bunda kaka pona bazonga lisusu siko mindele azomona ka so wana ki ya piège alors le quoi leso ekoti biso na Angola biso mo tozana na mboto yeke papa mola linga nzala te alingana nzala te siko ekoti biso to message na biso na nia soki ekotaki nango kuna tosipotaki awa toyebaki sor nango ye soki ekoti awa eza mabe yango tozokalme peuple angolais oyo bayokaka mpe lingala bomeka mpena kokalme toyeba nini tozosala mete nuchango mpena nuchango mete nuchango toyeba oyo nini tozosala bamagasin bato eza rien à voir babiloko ebele lelo ebebi frère na biso moko kuna aperde batelefone ebele vraiment oyo azwi na motokile na pasi lelo aperde babiloko ebele. Oui, mon anaki vraiment mon ana maison ya ba téléphone vraiment to wana azo déployer azape parents o ezaka no bana fo balia bokoti bobuki maison ya ba téléphone ozu ba téléphone nyonso surtout le bande na biso pe susu to luka na ba RDC tango bo mona mamba bongo il faut bokalimaka ezate bo puyaka to luta ki kuna to yaki awa oui toza ba 50 ndenge ezalaka mais ba famille baza awa to baka mamto yeko sala to baka mambo to yeko sala ezate ke tso to molika mo bo loko zala nzala moko bo elo mo bokoti ozu loko bati et puis to bo sala raté eza ba bien malaki ba profitaka nango te voilà surtout place wala pene loko yo lobi wana eza très important eza ba bien malaki eloko ya moto oyo kozwa yango lobi ke no tiango lokola marche mais nzo ya marche eza vol et comme il a vol pene ko tiango yango na vol et comme ki muyibi eza sur marche te et comme ki muyibi bongo siko kasha kosha na kasha ya na bida huile eza na rapport ni na transport oui eza na rapport mo meti nga so na uti copie na leka na fresh mart na sombela bana nga masumu mwa nini siko fresh mart eza okangama na comme obligé faut na so na ba cantine parce que na fresh mart na ba plaisir différent et ça la moi c'est par rapport à la cantine à so bande na so ba West Africain na parler au monte ce comme so moto bo ma pays pe na kotala ka pe biloko ba sama pona biso ba peuple angolais voilà ozomona eza pe ba bien na biso tango to détruire on wana mo te biso moto mtie na passe net yo façon la bana mapa
mais bakangi sikoyo ozomona te komi na pasi donc bana sima mesele na mapa wana ya fresh mart ya nasuma fresh mart ba biloko wana to fresh mart mais sikoyo babuki babuki en tout cas tozosenga mpena to changer mentalité eloko wana epozaka nzala mabe na kati ya mboka. Voilà, merci beaucoup en tout cas balobi biso tokendaka boye donc soki oza na nzela oza kokende omoni ndeko na wana problème pesa ye toli surtout soki olingaka ye je pense que non nayebi ke ambasa kisa apesi kaka conseil epai ya peuple angolano nyonso mpe atalisi lolenge nini ya baconséquence oyo eyaka na kati ya bamakambo ya bapillage tomona yango na 92 93 na RDC si lelo soki ekoka kotelema te même si bapesi yango beki ekoka kotelema te parce que baréalité ya bamakambo wana eya mingi vraiment nayebi te toute kosala na yobo émission awawa nayebi te bato babengaki ngai babenga babi molumba motu wana vraiment amemi biso surtout na poto wana poto babengaki ngai babiki non est-ce que azalaka na problème na biso obe ndenge nini amemi biso likolo makasi en tout cas nazala na problème na bata poto te po valinga azala masala nga bazala poto bafilima mbozo bazala kata Allemagne masala nga brigade de loi na bazala kata Allemagne na mito azokutoza famille voilà brigade de Belgique voilà nazala masala bala miki na ba petit na ba Portugal na ko keche bala poto te tozong sakande batu conscience omoni respect za réciproque ce qui ngala komi ko facteur respect en tout cas ezaso elengité ngabo pe babenga yenga ipi bandeko pe babenga yenga mayo lobi bonde te na lobeka vérité tozongi sur deuxième tour na lobeka vérité o bango pe bazongi za o bazakuna o bataka pe o bazala voilà na lobeka vérité na lobeka vérité parce que eloko yango ekomi okoma lokola bana lwa nani babebisi poto comme marando en tout cas tolobeka vérité mwana poto azala complexe te mwana poto pa lenga pardon mwana lwa azala complexe te mwana lwa ndalenga be mutu te mais tomanga ye mutu te parce que eza habitude na biso te tokoni éducation be tomanga mutu te tolobaka nde vérité et là on a confirmé qu'il y a vérité parce que tant bana lwa pe ba bouger je pas sur d'autres ça tolia wa ça la beauté eza mabe tout ça au toucher pe kuna donc c'est que on lobeka vérité pour les kamonga yaki vraiment na lingaki mingi totelema nanu côté ya musique parce que l'actualité eza mingi to baina on avait na biso Koffi Olomide vie à regretter makasi concert mo wera so na betaki wera so na bige no to linga na biso entre biso to lingana mais eloko kamusa ngana tant Koffi ayoki ko lingana wana Koffi Olomide na wera so to lingana tant Koffi ayoki ngo et ça lui passe mais ayeko lobela en émission abiye pena lingaki ezana na concert wana ndenge wera loba ndenge wana bazala même podium na wera tant wera zo loba ndenge wana yepa lobi que non wera sona na Koffi Olomide to lingana donc pour la Koffi donc azo ninga na ndenge wana comme si azo ninga senga wera invitation mo boye bazo bate asengaki déjà donc voilà asengaki déjà directement mais nanzela émission officiellement voilà pour la yo okoko lobela ndenge nini est-ce que ndenge Koffi saloba ndenge wana wera azwa déjà invitation ou bien wera phase na Koffi abenga ye toto sala émission moko to sele mamba bana wenge na Verambo ngana soki bana wenge ba na problème te na Verambo ni bana problème na bana wenge to sala émission awa mais pas ba problème te to sala émission na soki bana wenge ni ba problème na Verambo te bana ya mingi ba ye avant benga sko wera zela wera bego na TV vela biso ya faux Verambo aza faux na pena na lobaka vérité Verambo aza faux Verambo aza na mutema ya keto azala pena na mutema ya keto Verambo aza faux alinga ko loba te non aza vraiment na pena azo na souci na besoin na lobake wera sonne na Koffi Olomide to linga na nzela ya yemba wera sona Koffi Olomide habitant wera robwa kabongo yepa zongisa wera sonne na mbeba za même podium nga ene no pesi na yetsa ka vela sonne ve biso to linga ro mingi biso to za ba petit na benda biso za bala wenge to linga ro mingi ko kende concert à Verambo te c'est un hypocrite ko kende te na ba musique te Verambo c'est un hypocrite en tout cas vela biso sonne ko kende te ko kota ba discussion na été apota na mukumba na bandai nango il veut déjà to yebi déjà
makambo simba Mbasa foza la katikati parce que musique il est là comme ça na bato baza ini après mbote na tramontina ezali quoi ozo kata mbala yendo na lingo za la unité vera mbalingo za unité auto ça émission na journaliste na mi mat ya on peut sous et kitisi sous niveau na auto ça émission na mi ma abi de batu tout ba roya mais sauf moko au moins tu za rankine au moins tu za rankine moko ngasinani non moko ngeza na fali to bomba na biso to za fali moko ngeza fali bon mais pas te comboté moko ngeza fali ya moni ya lobake soki kala ngana lobi li kam internet ba ko mako luka ndenge ba chandor ba ndenge leti yo fali na koma ya tani fali to tele dia fali te fali parce que te température eza mabe tano yo omoti bala na onyo so komi ko kabelo bi ke ba ya te moko onani mais ça appelle Suzuki Suzuki ba répétera na eti Suzuki va répéter la même. Nous te conseille de sonner sur le bêta maté, ça va répéter na Suzuki. Suzuki va répéter la naït. Netina. On appelle ce monde. Ce monde déjà bazar naït déjà. Bazar répéter naït. Autant la guetter émission de demain. Bazar monte mais joue la jeu 12. Kasi ya no se le faire bazar comme taba semblat. Mais le bilan n'est pas fali. Vera monnaie à tout ce n'a a changé comportement parce que nous babilo ko vera mbasali la biso na vie ba nzembo kitoko bonga sala biso na vie lelo azapena na dignité to le babina vérité. Na dignité pena place même blague ba nous ko longo bazali ba plutôt bazali vera mbasala pena na longo les dignité onzo ba exact eza bizoba parce que yo mutu va vera mbolo le biso mi de maté oba ba n'importe quoi na komba ba ninga yo za mutu mo fait vendre na ngombe na ba petit na onde ba yaka au monde n'a pas eu rationalité ataba na ni ba kei suka bazongaka pour ni yo de vera mbolo za comportement na te vera mbo fa changer bizaleli na fa changer pena comportement si ko conseil na le beta kitona o beta na nini côté ba cheval ba kimaka ba les amis noirs mais faut expliquer ce que mais noir ngo de so ça il quand même simbité au niveau là ti la mutu mais du conseil pour na yo so tout ami ba les ati conseil wa ti sur iyo ni jarina exact assez mutu mabagolo ba ibo na ba monter o ga monter ngo la ndi ba live ba golote conseil présent na monter so faire ba dokita 2000 billets en tout cas ngana pena na sa sous banaliser conseil présenter est-ce que bozo ko reconnaître que non ce bomi confine la musique na ko boma boité so bomi confine la musique à RDCP ko lala so vous devez gambaza la musique sous tomba manango asani vega bomi tumbandima ki akitatina niveau chrétien héritier mwana nzoto mike wana tala niveau viwana en tout cas vient bien faire changer comportement ce que bazali te toza so calme mais là tozo mona o que non aza ko encourager inos bi alobi que non vega voilà te la famille c'est là bien na alobi que non inos bien l'équipe ministère belé à Congo parce que abima na ndenge na misu babanda abandi awa abani orchestre on abandi orchestre ta bimi mais inos bien za moto abani a gagné concours de musique après abimi ayebani donc c'est les asu abima ndenge na emote moto abima na ndenge na emoko eza outi na palais azo comme ça ino sibi wana parce que ino sibi azana moi ba intercéder na fali poupa ino sibi le ni agrave yo azana on a dit ça kuna ya ko sala soni banda betelo mo makambo ba faire ba sali de riche ba sala makambo ba fali ba sala ifera mamono to getaka ino sibi ozo mona te ke vera mazo bule subi mutu ni bo ali bisara pena azo bule subi ende yo zo ni la fali o ni la riche o ni na ba bina file o getaka ino sibi ana komele nzembo la vie nae ino sibi ala combien de nzembo la vie yo placer ino sibi le roi tête d'affiche ya génération quelle génération ba didi story benen mais na kotala penda yo mo so zotala boye na bana nyonso baleka na quartier la terre nani azo pesa fierté ya quartier la terre o vira mbako mona que non na bana nyonso ndo pesa fierté nanga eza oyo bon na bango tu ndo pesa bango tu presque wa pesa fierté to de konti comme malé parce que Gibson pas au bunda Gibson zo bunda tozo mona vela so sam chito betaka nyo surtout na kini wana bango tu bazo bunda mais ça na makonde waza likolo par rapport à bango ça fali poupa on to marché ba monter do to bomba na bisoté en tout cas bana tu ba sa fierté nae bango tu ba bunda na bango mais fali aza likolo par rapport à batutu aza likolo na bango yana zo sa bango bolembaté Gibson butu kondolo bolembaté bo continuer ko sala bon continuer ko sala ben mission les gars surtout ba soleil ba masa tuana ba CNN niveau pe na moni mo ben mission trop boko ta studio bo betanzembo ata ko mata ba 10 millions de vites mais ça c'est ba tu ba sala ni ba yo kaka yango
et ça la bien artiste ça bon artiste ça plateau ça pour na biso mini pour ça la analyse na bino faut beaucoup ta studio bo tigili biso te développer yango et ça bon na éviter par rapport il y a concert fallait pour partir au bête à Dubaï awa c'est là par rapport à concert wana na préparation à concert à zone bête à Angola au moins on est a doit fallu pour pas sur na ngamba lo baté parce que azo ça mamezo mon ami soit battu concert à Dubaï biso ce mon battu ba outi pour Afrique a sombiga habillé a ke bête na Dubaï a ke comparer concert na Dubaï a ke ta la fallu pour pas c'est la première musicien congolais né à Kinshasa grandi à Kinshasa abimi limana mboka ke bête na salle na kata Dubaï plus de 5000 personnes ils ont minga na hote aza pena muto féliciter asaku to mutu to ça va ma sécurité afumuli nzela yemo abenga ya za ne risque afumuli nzela pour la baninga musubatika na si suivez les guides confier le baki beaucoup de temps pas fallu et suivez les guides ezaka génération par génération suivez les guides là ta mutu moto banetika là et le moins de la caractère la terre qui suivez les guides wana pas vraiment vraiment de yebete yeli jele na ofali sa beta ki déjà so ya beti na bufali ça la ki vraiment la mutu so tambola mutu beti suivez les guides à la génération par génération au moins tu vraiment allez moi da suivez les guides na micho suivez les guides na biso na nenga mabete ils a fallu pour pas ba ça le tout ba tu ba beta le fali sa beta ko da bamara le fali ko ba tiki carrière na ye avant ni na parler mais na rambo ka fala sali msi ba ko sala ngote to za ba ta falite to za biso te ko ba wa yo so ndeni to le ba vérité to le ba vérité fali pour ba maramba zo sala tu ka so ko boyi so ko muté mamabe to le ko mutu mo ba ndeti ba solo yo nga ozaka na nzembo te na vie na ye solo za na nzembo te na le la plateau OK tu peux fali tana ça c'est na calculateur papa bo solo za nzembo toto le ba nzembo za pela ni toki na ombo ndeti ba fali ba composer ba gazi ba composer ba bloc mele ti le ba zo composer solo za nzembo de apa nzembo na mala kati ya tewa emela wa ba mikela solo za nzembo de sike mutabonga le ba na TV yo se zaka poto ya somo tange poto ya vumbisi matama e munene donc muninga tasali bolamu atasali lo kitoko oboya mega yango na komona ba musicien na biso na Congo na komona bango nani asali fierté ya kozala na bana o bazoyokana o bapesa pe fierté ya musique wana soka vandi bo alobi no ngana za na bana wana kuna za bana ngana za bana bon en tout cas batutu ba yebi la bango za Vincent ils avaient Vincent les awa seul parce que ata bango surtout ba succès mais surtout monde d'affaires azali tout le monde a héritier watana et azala derrière des tendances aza kota kofi aza pe kota we papa kota nini te yoka kolela bana azala wana déjà ubezali bana ya mbula yoka kolela bana papa kanga yango expliquer faire azala derrière des tendances aza kota kofi pour kofi pe parmi bana caractère terre à faire te fait faut te égal ou invité tout ça égal ou invité azala passager alegana ga oleka to le ba bina pesa ya bila mubali bina mouvement na passe le ba olia malungeza te na bo répéter na vie na bino ti bozui pe to ko ba za ora muto abimisi na ba le le ko za ko ta faire wana to megano ça analyse en le quoi to za na yo je pense que non le ko ça analyse fait très bien ben je pense que ba za na poto ba zo se pela na makamto lo ba na ko ta la boye we rata ba sali maison mère ayaki na faire autengene na 4x4 nini obazobenga mwana po parce que faire déjà pardon faire déjà na 4x4 azalaki jibe aza kotoyo we aza kotoyo ale makaba faire gola tout ça mais tant ya maison na ko mwana ndeni vogola faire na BCB 4x4 ezalani vogola ata Akoma collègue face à l'avocat. Non, kokoma du collègue était. Ezaki tant ozo bake azaki misa unge BCB. Azaki recruter, baza ko ba benga ba pipi o jiba sala kana. Batumu baza na deuxième place mais abimaka te. Faut la yemba te. Malgré tout le monde qui est conseil mais to baza misa mutu to bandie pe na vocal to ki na banzemu. Faut la BCB qui na vocalité mais azaki a passa. Tant que ba lomo na fe na bango yebe fe la demba BCB jango lisusu we bien ala ndaba ba jibe akena ba jibe et moi la même tabenga na ye et mais l'alliance tabenga tu ne yo sanina zonga kuna nda zongi super wera
Mais ce cas ici, c'est zone qu'on a, c'est que à Kenya n'a pas ouera. Après il y a pas Julie, ben gagner à zone. Tu as vu que papa le ouera. Tu as même donné fait à Rikita ba faire. Ayi que papa le ouera. Il y a ma zone c'est que tata na yo. Ayi que papa le ouera. Ayi bi. Donc c'est que mais la salle à salle bloc ils arrivent on a même mutuna na ye. Donc mutuna longwe, donc yo rotika là. Bogena mutuna. Bogena mutuna yo. Mais faire ça pena soldat pena capitaine na kata maison mère wana. Eza bateau pena ba nio kwa mimi pour ba massa belé baza olia li pena kata maison mère. Baza saline zela karazali. Ya makasi kutu blaki kutu te ya makasi moi be ça ba témoignage ne musu so beta ba conseil musu na ba maison mère alati kosi na kati chemise atie na kati za opasuka na sima. Ozo mbwana. Siko mtabone tena quartier la tête. Tu n'as pas faire la fierté nani musu na maison mère. En tout cas la maison mère na mito yo maître supérieur ezaka goga tu watanabe au sala mama minene na mboka na batu ba okama. Et tu as ça mama minene na Afrique batu ba okama. Par les hommes on a déjà façon héritier to kendele mais ça batu ba pesa ke chance te batu ba miselo ka héritier ba ko te appelle la ka ndingo wana wata héritier ba pesa chance te héritier le kilo ba kombe belé ti azo beta wana photo la to za clé to do apandisa ngo to mona ndenge azo bimera o ka ba problème so ya ba ndenge no wenge azo beta ba 12 tout ça pour tout ça bazo bua que la ka lo ka no afina ka venchone ba ni tout ça boy quand on se bat rappeler la taille que non à quoi la pas venchone la faut pas venchone on se voit décourager voilà. Donc, ça, parmi bateaux qui vont ça faire ta venchone. Bon, au moins, lelo, ce qui lelo, papa, met aux aboyés. Ce que bandi go mata. Il va que niveau pas bitumano, bandi go sani, bandi go mata. Mais c'est bien rituel, on a le bazar, batu photo félicité, ba ma casse. Et tu vas avoir babindombe, bazar ba Serge Mabiala, akuta bangwa, bazar ba meya yes. Bazara batebele les hommes da bloc les hommes bloc ça la tigé même pokota mais watana ba koto bi atsa combien de vocal elle quand même plus de 10 vocal na kata la kelele ba vocal ebele bitama ki busa pipe zaki yaye mais le to ba plan na ninga bien penabe et mais la laisse ba mena ko ba vocal voilà ba sala ya yemba ngo et mais la laisse nzembo les anini lelo c'est je m'appelle nzembo les anini babilo nzembo les anini to kiti sous ces richard to ina sous na taba les boka na ba miel baliboga babomba ko Jacques bamutu wana lelo banzembo na bamwezani mais watana parce que bato ne sozotanga wana ba on peut ça affecter à Werason ba exemple bato musu bazo diembe ane be miso wa ça affecter à Werate même yemo wera pesa over na pena bi wera ibina ke so compétition maison mais bazo bina ba guerrier ou ba oyembisa bato abike c'est azali Richard ali akobemba pe masala biso ya lemba nani Robino Mundibu mo bito chassi la raté wala ntsengo ko dibende ya si la raté bon Fabregas bon alors ba obende kaka mission ba obende kaka ambassa tika ba obende kaka uniweza minimiser ngo bon minimiser était parce que na compétition pena maison mais na kata guerre maison mais ko tutoka Fabrice azane ko na micro te ba obende kaka po ayima mwa tabita mwani na sala moya mado ba obende kaka yale na job sabatu to tika ko comparer ka Héritier na Fabregas moi le nzala legi batebelebe nzala legi batu mingi donc apena bo nzala mutabenga ngobe abosani keza pe bazo seza yo abite ezala ka be nzala ngo ko mabe donc pourquoi akabela mutuka Héritier le bena banini mona na ba villageois ba benga Héritier jeune talent o apesa na Fabrice Kombo za na mwa mdapesa Héritier jeune talent o muto ayi mana la kilo ni vana na ndao na mu batila ko fo ko zo na TV to mu jeune talent no va le kamento mu Fabregas yemo pe azo reconnaître que bazo isi ba image wana Fabregas azo ba no Héritier mta manga na maison mère tina ye Héritier mta manga même là après de mission mususu eye ko ya wana ino le Héritier te ba nini tout ça na tellement na tellement je ba que et la mana e ko kanga Fabregas yo tango ya maison mère o ya la santé o le Héritier le ya na munene ti tango ya maison mère o ya ka bien la santé nini o ya la santé ko konda pena Héritier pena le ga na gaya c'est possible tango na bilamba Héritier ko kayo le pona ba période bo minima bele bo vimbi ya woni nyore muninga na vie ko nyore muninga wa kabila ko mai na musique mo ga lobi que non Héritier zalaki azabe moko ya maison mère abi Héritier zalaki soki baye répétition au mona ba silisi bazo c'est la pena Héritier pesa ba transport la poche na ye
biso na la zamba tozala mona po biso toba na la zamba ngana bandi la zamba sera maison mais ya ba frère ti de la zamba ya massa na biso o to ti ya ba la zamba tant to na biso bangola et ki cha futa ba transport na ba garantir ba parler ba to biso ki cha futi na bango ozo comprendre vient tone minga zama yini pila ke na zala conseil ya héritier ya showbiz ya showbiz na zala na ba image na téléphone na zala so bo tuni vient tone na sabino eza na concert à moi na moko te o vient tone na kenda ba bene pina invité a robana ba 5000 balles ba 6000 balles o ba to ba bambi azati concert héritier mo mitambola na problème héritier mo na ngana so mo misa bina mbongo mukie na concert ba VIP et rola ba 500 600 ngamo na témoin ngana témoin héritier na minga mabete lelo aza mutu pe to pesa pena confiance faut to pesa ka confiance parce que to vendre biso nyos to ta la pena que fallait beta faire la beta mais héritier pena la scène musicale 6000 places vous entendez to vendre mina ba pena bo nous seulement ba gaya o ezali ba masse bele ba na ba sala ba 500 ba 300 ba 4 tant que vient sur la poste avec beta sala combien de personnes mais héritier uti na sala combien de personnes azalo ma féliciter azalo dans ça ma sécurité il faut te féliciter pena c'est un guerrier. C'est un pena guerrier. Il y a black quitté. Voilà, félicitations à héritier Watanabe, Barbie, Gogane. Voilà, Zalaka Wana. Tout le monde soutient le côté à la musique, parce que l'actualité, je pense que nous avons déjà bien. Comment on a fait le Scrum, Adam non pour avoir qu'un wenge. Mais quand on a un facteur où il raisonne, na badiri na ye na balolenge na ye pe azo sangisa mwasi moko si abala na ye babala ye pa misemo na maison mère et voilà babala ye déjà kuna bazo sangisa na venture nazo comme vous venture nazo lenga ka mwasi yango ni tout ça badiri wana nyoso kola nini za ba marque ba fata respect on to lo bana makambo to le kana ya Cedric Mbongo bon moni to buko kuwaja ngote so to komo kuwaje mambuselo azo sala seke to komi mitu na monsieur ça so bien té mais le monde na lo bakaka etaki to sa analyse ya kitoko biso zaka buta batuti mais to vandi awa me ba mai to me na mutapesi biso angote eza mutoki na biso moko donc to vivra na lo wa mutité au moni ventone il faut ayebisa rapide bodi le manzaka balembisa rapide ko c'est le pas guerrier moi bodi na masa so mo azali na ngola akende poto ba digi na bango pe passer les habienté c'est le mutu ne pe sala habienté. En tout cas, pena boni les faut vous en réserve. Tu dis que des missions bolé ka ba pesa na 5 €, 50, mais faut vous appeler la réserve. Bien de film ba film ça vient sonner. Na mina faute. Odi la ngolu ka guerre na fali, mon ni bata ba wanu bayaki. Odi la ngala le comme si attaquer c'est le biloko monsieur za bodili. Biloko monsieur za bodili. Mais si bodili faut ba ke ba sele misala makasi na kata maison mais blackité ba se sacrifier pour la jeunesse na bango pour le maison mais eza maison mais mais ça tant on attaquer odile boye na attaquer la vérité tant on se dit la vérité mais aujourd'hui ça rapport la na pesa kala de kuta ninga le big non c'est le vraiment ne balobaka ala la rapena mabe pe di colonne ngo soka lali munaka ofunga malali mabe au moins na pas bo sisa parce que la télé azo pété be kinza ça bagage voilà ça bagage. Bon, biso tout depuis te ba sakara le kunta na pona ba sakara kunta première mission na zakali baba baso azara da comédien asekisaka na eba mama sakara pena to landa na biso ya mote oyo landa sakara to landa ka odile mwana mwasi te odile ba yele makambango sika ba kisinjora déjà bazalaka moni ba kisinjora bazo mimina makambango ndete ba odile ba mimina makambango ozo comprendre c'est le azape guerrier. C'est le azape mutosa sala ba sécurité elo na sala ndela ngo dile omoni Ventone aza muto pena lingane barankini te Ventone alingaka pena barankini te en tout cas faut lembisa ba guerre na bino po bozo ba 5 € no bo luka ba vie na bino d'internet en tout cas faut lembisaka c'est le autres tagwana aza soda abundi na kata maison mais ya makasi c'est le wana oyo manki wana aza bena soda. C'est le scrum peut toyer mais ça d'oublier titulaire bil koto koto titulaire babi que non bil nya la titulaire c'est la bango d'ailleurs ko ada titulaire za d'oublier avec la bil la telmi na la telmi la maison mais nous c'est que la maison mais il a vraiment bien été bil la telmi c'est le telmi asiko bil titulaire abogino kamba yo azen ça kamba qui a pratiqué lycée le aboua tout ça mamona c'est le azali animateur principal na kata maison mais donc on a c'est le on a bil quand on a bil
on a scellé. Azali doublé. C'est là où tu doubles pas à la tête. Tant que ba bengi double ba ba bien monté. Double aza moto ki yo boaka ya vandi la cima. Soko le mita mso bengi ya boaka. To bon ça on a eu deuxième ko bilier. Ba to go cha be ya bongo, c'est un moto s'appelle ça bon. To go cha be ya bongo. En tout cas, merci beaucoup vraiment na eu na pesi ba mbote na ngai pa Cédric Mbongo, Cédric Mbongo na pesi ba mbote, je pense que non, ba si gens on to go ko lobela kala minute wa Cédric a pesa ki faire mbote azulier saki pesa pe mabe pesa pe mabe ba bi que non azaluma mutu wana ba yoka na tena na patron na ye akemi masaki nene voilà mais là ce que yango pe ba tu ba ba que c'est le pe na facteur yangi mais ça la mabe bon mama Cédric Mbongo to solo la qui a vraiment trop en coulisses neti na benga pena privé na yoga o expliquer ngai ezaka ka Cédric aza bien éduqué Cédric aza bien éduqué malgré tout ba pique ya mike zanga na honte mais Cédric aza bien éduqué aux éducation na biso to koli na on a parlé Cédric aza bien éduqué fait aza bien na aza leader munene na kati ya RD ça za muto ça mais ça ba te bela festa ki ba te bela festa ki na Artuana voilà ba to mitu na mongo sala ba féliciter Cédric Mbongo au moins ba te bela na ça ko le mo bondo na Patrick ba te bele bakanisa ke muki kuza mwana wenge il faut aller impoli te mwana wenge c'est impoli te so tali ba 20 ans ba moti ba jibe mpela ba uta ba université ba uta ba université ba c'est le bout ba ingénieur ba le makaba ba wenge za bato ba lebe pena bande l'école ozo ngwani ba wenge za ba wenge ba bini te ba makelele ya ofinga bato wenge za pena o ba ligani na bande l'école ba ngoni ba sala wenge alors tant on la mama wenge il faut mutuni pe sala. C'est-à-dire que nous, tout dans ça, la éducation, tout on a parlé. Donc, soit mon ferré, on a droit à ça, on a droit à un parce que ça est né naïe, le moment ça est né naïe, pas aux leaders, ça est né naïe, il faut ajouter, et c'est normal. Et c'est normal. Voilà, merci beaucoup, vraiment, Baye Baninga Kabiso, Baye Baninga musique, Baye Baninga Nyonso, vraiment, tout ça, on ensemble, on a vu que non, na Elongo, na Silas, Katopa, Djoko Nabiso. Wabi abeta. Mais la bonne salité, c'est dit nous la tingago et le mogwa. Oui, tu mogwa. Oh là là. Merci beaucoup déjà. Parmi ceux qui l'ont encore ingénieur. Donc, moi, ils en tout cas, par exemple, c'est ça qui encouragement quoi. Voilà. Ah, ben quoi, je me dis voilà, qui ça non vraiment. Il y a chemise bon, il y a blé, il y a simple à lui. Non, l'accepter. Merci à toi, c'est Mbongo, voilà, bon, Zalaka, vraiment, voilà, Moussala, ça va bien. Voilà, tout est mon anneau, et mon âme vraiment. Merci Nzamazon, c'est Mingi. Voilà, Moussala, on va bien sûr, Moussala, Nayo, mais biso va comment on va Kisalo, Kakingé. Voilà, rapidement, tout côté ce qu'on a profondeur, il y a ma camososo, côté étalé politique. Nous avons un côté étalé politique. Na comment on a l'élo, Félix Antoine Tshisekedi a nommé le ministre, Misusu Balongwe, Misusu Ate Misusu. Mais na kati wana ate grâce kutino. Mwana anatangi na poto, alongwe na 5 ans, na Kinshasa, ake kutanga na poto, azongi na ajusti ya pusani et aye kutala sélection politique, je crois na poto kuna, si aye kutala nomination, ya kutala ministre ya jeunesse. Pona yo, toke na wana, pona yo kumwende na nomination wana. En tout cas, et le mot tolobara, Congolais, tu es battu sur ton ligne. Comme si on te vend à peine, on va dire, ah, papa, la main de dépôt, banana, Mobutu, Yekaka. Ayara génération. Ayara de génération. Si vous soit de si vous soit Zali, la fitale Kamere, Moussou Tika Bango. Mais quand le même Congolais, là, le petit c'est une chance. Mais le comme d'accord, Aza incapable, Aza incompétent. Donc, il y a un ça, là, on a été, tu peux ça mener une chance. Comment ça, Bissonion sort? Comment ça, Moututu? Mais qu'on nomme Mouto Azam Mariette,
nommé na poste wana ministre eza poste moko déjà yo yebi ya poste moko déjà munene mais na ba critère nini faut ba nommer ministre mais ça critère pas nommer ministre ça capacité intellectuelle na et ça bagage intellectuel na c'est ça la ça que la Congo pourtant ba congolais bazo imaginer wana c'est que non ala kisa que oui ba onde ni subo chete il faut bochaye ala sangonde alba nota komona batabio na balabala la c'est que na la capacité intellectuelle na la bagage intellectuel il faut ba nommer batala ninga otambula critique koya so pas celle bala mpe to repousse so pas celle mabe to zo mapeka to critiquer to pesa batu tout chance na vie to pesa mutu nyoso tout chance na vie comme là ba yolo balinga raté le nom mwana na comme si j'ai ba finga ya ba mobozo ba français de mawa kala lobaki et c'est tant aussi là que pour ba nommer mutu fo azala marié na oyo biso no mo lelo o moni na la François Hollande moni François Hollande ni pas kotaki azara président France tabimi na sika mona mwasi na yeto si le président de la France a une moitié, bon, on va nommer une fois à la moitié. Alors, il y a la moitié, face à la moitié, on peut mener à la mariée, à la moitié, on peut mener à un point, mais comme moi, pour gérer, et ça va bien. Ah, et ça, le coup, ah, bon, maman, on se va dire, bon, on a tout basé, comment il va gouverner la baba, comment on a comme ça. Mon bel Nazarana. Monsieur le Tokou, la seconde, mon bel maman dit, bon, Nazarana. A gouverner Mabé. A gouvernement na bien ezamela ane congolais balo walinga te bazo tinda bala na makasta akibala su mobile mo su ah mobile akibala ye po congolais ponela batu mobile ba to sali choix non mais pas les aga choix gitoro te o ba ponela même beza gitoro batika ya sala msala pas moi na weranson voilà tout voilà petit moi na biso voilà moi na so glade que mobile na ya gitoro bongo mobile ne aviateur tout mais bato na so bazolo ba ki mobile la glade ya gitoro o ba lo ba ki mobile la glade ya gitoro te tuna ba bazanga mibali basomba ba kokombre bazanga mibali bata ba kokombre ba lesbienne mais ba la mobile mwana biso za gitoro bisa so bata ba kokombre kasi tant que la page ba okata su koto su au place su makamu te bata ba kokombre kasi comment mutabali mobile mu mobile aza mwana na yote azande yote azana na yote o mobile za gitoro te yo bimisana mobile na e bele bana ba poto kuna na babala na bango bazanga batatati bazanga batata pour la bomba mibali na bango mais nous tous balobi que non parfois nomination na yeta muso bazo ko gouvernement elingi et remercier kaka babenga onini na makambo continuer le kana na ngoya makambo sauver le Congo ninge pays époque etango ya Kabila makambo sala ki gouvernement ninga ko remercier ye ne bazo mwana bate place wana wana ezaka baleson dia batu soki président Félix anga remercier papa pasteur Coutinho anga bana mama Emiti mwasa papa Coutinho ka na premier mandat na kaka ata na deuxième mandat ga ninga ya zoka nga pese mba makote exactement na ekoki capacité na etini ki bazwa na étoile na yo nzamba pesa atakati na ye yango te sa makampa na ye to tika na biso to pesa ka chance to taninga fa msala so sali mabeto ozonga kaka to critiquer so ka sali beto okumisa ye to pesa ka baninga ne chance na vie ba ba ki Coutinho ala muta IDPS Coutinho za muta IDPS te Coutinho sala ngo na volonté na yemo katali kete plein nezo ke mabe abando obulisa Kabila na ndengi na yemo go Coutinho sala ngo pona Félix Tshisekedi te ni pa pona papa Antoine Tshisekedi asala ngo yemoko eza remerciement te sauver le Congo sauver le Congo il faut trouver na pe bobi o tepe yo titre sauver le Congo qui na tia ya bo sauver le Congo ni ba ki maman IDPS ne sauver le Congo non a ce titre comment moi qui bien te même peut remercier pas soit remercier ça peut m'appeler parce que les papa la biso le Coutinho bi mal na trombose azona prison makala ça peut m'appeler so ba remercier na ndelo ba baza koboya nomination wana ya Grâce Coutinho bato IDPS pe baza la kati wana o babi non Tshisekedi président Antoine Tshisekedi donc na koroba ndenge nini aide bango te na komona ke non mwana ni azana o bango bazana ngote na licho babundi pona IDPS bon to tika na ba vanti to sola bina bien to zu Grâce Coutinho to telemisia to zu Gilles Monire to tie awa même yo mo au sali compagnie na o Gilles Monire oui suko ta Grâce awa ta Gilles Monire awa yo sala compagnie na nous quoi travailler moko na mbale o tsana so ba te Gilles wana ko kate ko kate za compétent bon la politique eza côté mina tango na kwa mo bali ofinga ba Martin Fayulu bali ofinga batu bali ofinga ozongi na ndago ya politique bato balingaka basomele mutuka ndenge bezala kaka ya politique
te politique eza bongo te politique eza oto okanisa te totika mwana ana sala papa okomona résultat de robima moto pe so bofingi pe mingi akoprouver bino que non je suis capable na droit osala boye aosala est-ce que oyebi place jeunesse ya Congo ekomeli na minute oyo okoexplike biso na place soki eza kipe oyede nde ozoloba ndenge explike nanu balolenge ni baplace nini akoki kosalela ndenge ozoloba ndenge wana po parce que oyebi place jeunesse ya Congo ekomeli na minute oyo jeunesse ya Congo place ekomi na yebi yango en tout cas jeunesse ya Congo na minute oyo eza pena pourri eza pena ya kobeba elo ya liboso sere na biso glace il faut ayeba nanu quartier presque nyonso eza na kini ayebaki bajeune ministre aza mpona non premièrement fa banano na gisasa aza mpe mutu akobana mamo place nyonso mbaka moko te premièrement fa banano na gisasa nsima akota baplace mosusu mais normalement fa banano na gisasa parce que jeunesse ya gisasa eza kobeba elo toyosala toyosenga na ye kaka asololaka trop na jeunesse il faut provoquer trop babiloko oyo kosaka esuri ezala na kati ya jeunesse ozo comprendre il faut provoquer trop voilà non esilaka nango esilaka tozala na ngona awa tiyo oyebisi na ngona yakike bino baza munduki kuna baza munduki kuna baza munduki mais lelo esila nango tosoka ngola bino munduki yana kala na ngomona ni ngobima na pillage esilaka nango papa même mwasi mo ya ndako soki ozoteya ye mingi so la vie mabe a changé nous a changé jeunesse ici là non faut asola mettre na jeunesse a provoquer moi trop moi ba match moi ba manifestation moi ya kitoko ezo ça que jeunesse ça na sourire et go marcher bien so pas lui pas la biso to pese de conseil amenga so pe na coulisse to pese conseil ya ofele je dans so ba flatterité pour te voir la motoki na biso moko voilà merci vraiment na ebi que non ezo ça la bien na ni kinia Rombox, yani kinia Rombox à partir Afrique du Sud na pesi yo bambo tepe na epike no ezo sala bien na Yawili Musheni koda mboka voilà Yawili Musheni koda mboka babi 243 ezo sala bien mon vieux babi ezo sala bien na bureau Kela 12 voilà ya maman aimé la reine 12 ezo sala vraiment boss na pesi yo pe pambote voilà tozoko fina kaka côté ya grâce wana na bato za côté politique to yesi ko na makambo etali ya Constant Mutamba atape ministre au jeunesse elingaki to ka tobe ba classe nanga pe voilà yebo lingaka ya mais nenga zo 10 ans bon Constant Mutamba ngapa nanga eza na dévoler on ko décortiquer on ndenge nanga voilà premièrement Constant Mutamba na Congo lelo bato tu babotela te mapango bana sima Félix ya président Félix euti na tanga Kabila o mwana bato mombo o lipongo na mwana Gombe mutu ma ya botoli yango so Constant Mutamba na baloko wana ke ya mutu e ya peuple ya peuple ayebi bato wana ayebi bango na ne ba yibaka ayebi bango basali tout balubuleka problème pour la sani batindike na prison asa ne disante wana premier volet selon ngai. Deuxième deuxième volet bon ça na ça na droit mais ça les disait comment tu es bien vite quand même vous avez bambé bela ça on laisse pas 4 ya soki 20 ba 4 ya à ça quand même vous 6 ans mais ba mona baza innocent après on va bimisa ki je ne pense pas mon innocent ba samba on soutien so ta première partie ba samba mbonga batu oh ayiba mais l'état a bimisa c'est la innocent dans makamona donc e ba banda ba laksa biso ne ba 4 ans ba laksa biso tende ne ba abimaka ni ba le ba sambisa za innocent ba PC nino abima ba laksa biso te poani ko bato musume ba beta mabako ba bi bato ba roza la prison au muta makoko kuteza ba matata pona mais matata pona za libanda ba ko kuteza soka za watu bon ba roza pe bongo bato ba roza la prison ko mona basé belé bato zo ça maintenant que na deuxième volet na la politique pesa le roi musique politique à musique voilà Mutamba déjà bato déjà ba donner da fiti président to kanolo kwa na si mo po bien bato bela no be fiti président ko ça peketo c'est peketo ba cliquer kaka ba cliquer pour so le uti bina likolo ke Mutamba za bina libanda bia kota ka jota au sala mais baboma ba biloko comme c'est présent un jour baboma na ba biloko comme c'est présent si ko biso tout na kintebi ke Mutamba inusa
bana kini tout même sur toi libanda na bangola parti par la mutamba za inosa aobima nae na malosambo la biso de to sambela aobima nae ça mutamba ça tozongo akosata 3 ans te aobima nae émission de to ça lelo kombele to lelo les 14 hein 14 lelo les 14 Canada ça lelo mutamba obima nae mutamba obima arobima kaka ozongi la peka posa munene na Congo mais ça n'est pas que non à que prison mais kulu ne sala na ville ya kosakana te kulu na tina ville peme na garde hôtel wana na mona ba vidéo maman na kulu na kosakana mais biso kuna kisasa neza fabriquer na likolo bata likolo ne ba fabriquer kulu parce que ba kulu na mona ce sont les bandits au monde bato ya likolo na politique ba to ba oma muke moni soki azana problème moko na yo so batinda basoda babongo na ndinga boeza manja activer la bango kastomo na moto IDP ça ana ba force du progrès bazali ba kulunati ba so bo mamutu ba mo boye comme wampa bazaba to basoto baba bazaba kuluna président force du progrès ba kuluna ba so bo mawapanga waza ali cadre na kata nini ba force du progrès ba beta ba banga na ndaka fali Kabila pas avant ou bazaba benga ba kombo mo boye kimi je pense pourquoi siko bango nyo surtout sur ba komika ba konti bazaka ba kuluna na bango siko kuluna ngisa c'est silandeni force du progrès ba kuluna ngamna lobi yango ezo engagenga force du progrès ba kuluna mais tout le monde rappelle que non il est comme ça nga lokolo ozo ba place wana au monde na temps élection au monde ba to baza ko postuler mais azako ya afin de la réunion mais na bakuluna kasi yango ça kama batu bakuluna na ba mutazo ninga apostile voilà ba ko kanga bango ba voilà na bakuluna pe atangi porte a muto ko tate bana ngo ba muni bango wana bana bango subo kanga bango te kasi yana zo bisa ko moni kuluna eza fabriquer likolo soka likolo ba sisa na bakuluna na simu to yelo te kuluna fabriquer likolo auto pesa exemple moi mini awa to mona député mo kazoya kuluna wasela cadrement mais ba tuto luka bango wana ti mutamba za ba panda bloko oyo ennemi na prison ba mona ke muto alwelo la kuluna muto alwelo sa bo donc yango moni ke ba longo mutamba avant pour mutamba ta un jour futur président IBC là c'est pas mon vision na to casser de cette côté prison parce que c'est bien que mutamba aza président IBC et ça la révélation parce que naza prophétité lelo ndenge ozomona ndenge makambo ezokende soki parti lelo abia créer dauphin que lelo ngana otika créer dauphin yo préféré va faire son plan mutambati kosta mutambati il y a ça derrière la justice tout entre parenthèses ni ba ça na ça nene pe auto le ministre le va révéler ce qu'on appelle la figure on a Congo na le président ba otika là se fait avec le dauphin azate j'ai pas bien bazana Jean-Pierre Bemba mettons Jean-Pierre Bemba zawana animé travers la sécurité Jean-Pierre Bemba ba t'intérêt on le voit comme baramo kazate je peux Bemba ba t'intérêt moi Jean-Pierre Bemba ba tsapso ba na 2006 ba tsapso de ya ben zamba boya leka je peux Bemba ba t'intérêt zamba boya le ko kabila nza boya leka te nzambe mutalekisaka nzambe mutapesa pouvoir nzambe boya leka kabila te même kabila ba dépendre na nzambe so kabila leka nzambe nzambe boya je peux Bemba leka je peux Bemba sa politique au finga ba nina ya okrecha baninga oyo kula pesa yo ba yo zombuye ambasa ya solo soki yo kabila zo dépendre na nzambe mais kabila menga zawana bazumzu wa zo dépendre pas Kagame Paul Kagame ne kabila no dépendre pas pour pouvoir za Kigali même aux une Kagame même aux une même président États-Unis d'Amérique même aux une nani biso tout au dépend de ka nzambe surtout ni kabila lu bamboleka lo ba bien mais nzambe ba bien déjà donc même pouvoir en tout cas nzambe ka mutapesa ngo sokone kabila linga kanzonga boye nzambe ka mutawase so nzambe alibaki kozonga osala sava so nzambe alibaki kozonga te sava ozo dépend na nzambe eza na fox na yeti ya kolo baboma owa pe babomie akolo bape boma pa vandi so ngaso na boya ngo lelo ba ko présenter osa ndeni mais je peux bien mami pa na boya ngo nga je peux bien comme président jamais je peux bien ma comme président mboka na te ai bi le politique te politicien makasi mo tatane politicien politicien makasi politique va ça ndeni que fait moi na capacité na haute mais on a capacité on a déjà les autres la poste ça là je peux même aller ministre transport aseni avant ma ministre transport parce que poste moko wana un ministre on va fêter président Félix azali côté ya armée boy
asagini guerre kuta yi makasi asagini asagini lote je peux pas m'attirer sur le moté alors que ne balaa na wa pe na CPI asa lote na Congo ngala ko voter pour la Jean-Pierre Bemba asa meteloni je peux pas ko na président na pas voter ni les autres reprochent pas président Tshisekedi bon là on a reproché pas président Tshisekedi déjà que pour la marche à Congo reproche moi bon marche à Congo na mia abete azobunda na epe mwana bati to pese pe na chance azobunda na ye soko likolela ba makala bati ba place ba place zokota elo to zobosa na tolinga to tonda ba moko ezala pe bongo te vie sociale ya malembe ya malembe neti siko tozana na banzela to vanta courant ma evandi ko le ya nango vie sociale ezaka ko te na tonda lune tonda te ezape nzela za na kati courant za na kati ma za na kati bopito fezala bisonyo speto zo rendre mo voilà et là on sait un président de la République na biso ezaka ba idée to pesa voilà il faut-il la biso hôpital 24 communes ya l'état ya bien ne te mona na Angola ba Ana Paula hôpital la page so to les presque na Angola mobimba na be mwana na bota maguno to fele ba sanatoire eza to kotango très propre voilà il faut pena atila biso hôpital 24 communes hôpital bito ko za la kana ba gombete bo ya pena ngingi bo mami ko hôpital à l'état bo pena makala boté bumbu pe boté c'est le mba pe boté ba bandel par ci par là boté et ça la bien complexe ya biloko kitoko ebele ba mo ba mo nga mabia ngo comme là si vous pouvez tourner tu vas bitoko so ba mo ba na ville mais c'est ba donc ville même de ça mo valeur ok so ba kiti na mo pe ba bumbu ba makala ba selemba monsieur na moni za la rate so kineti na ba pe tango le kuta hôpital à page zawana ou bien l'hôpital Ana Paula et zawana na lifanta bota mapekuna abota mapebie ça problème j'en ai tisi ko na Congo banangu les amis tisi ko na Congo so muta fongoli sardine muta zo mona ngoga yala bakaboni na dola biso pena il faut to timba tala ka siko diba ba sa eza diba mama ba Rolls kuna Lamborghini yo mona Virgin manga kalobi ke Lamborghini afali etambula ka te soki na ba sala ka tati na Italie mais na kenda Italie te so ke no pena butu to ebite o mona Rolls na basoma na Kolwezi mais na Kolwezi ba sala Rolls te ta comme no siko niveau place azali. Surtout grâce à Ozanaya, comme le ministre ya jeunesse, besoin de mabe. Si le temps besoin de que ça va l'air, na obisité Baros na Lamborghini. Il y a la sensité, nous devons vigilant n'a pas comme ministre ya jeunesse. Maintenant ce que vigilant na lui la obisité Lamborghini a fallu que na Italie ça la taxi, mais il a que na Italie. C'est grâce à Zobo et nous ça Virginie chose. Parce que là sur grâce à na bobo ya bo PC chasse à la capacité intellectuelle. Bon moi la grâce na ba débat na. Vigile mangu na toyeba za journaliste toyeba ki ba journaliste na TV ndi batamayele les ba vigile ba BBC ba bulwango to sauter la suite to vendre la route nini. Merci beaucoup. Voilà mon boss Cisco Kitenge Mutazana taille Michael Jackson mon boss na partie azami na pesio bambote bele pourquoi pas Oseya Tambwe binoka tembe ya mama Tabita Oseya Tambwe la grâce à Celo Stramde toujours numéro à boss Oseya Tambwe babi makambo ezali $, c'est à terme. Avec frappé, bah oui. Oh, non, on va sauter la page. C'est bien que tu veux le c'est à terme. Tu as la mission et tu m'as problème les big zawatos. C'est à terme. Ah, tu as l'Angola. Pourquoi vous avez l'Afrique d'ici? Bon, pour l'Afrique d'ici déjà, bazo la tsana bambo na bango, l'Afrique d'ici na batapoto. Mais juste là, pendant que on dit malanga ngote. C'est Poto na Angola. Qu'est-ce que l'Afrique d'ici c'est Angola et chose. Kasi masa wa s'appelle nani ya na s'appelle comment les nani kutu. Oka taka Angola. Te wana kutu aventure. Ma ya s'appelle mo ba auto lega mission ba boya ka bana Afrique d'ici da bagi yepe kuna ndiko nini za pas s'appelle ba s'appelle ba lingini no juste. Bon ba s'appelle be na poto wana ozomona bangwana ba se distrait trop. Siko banimete baninga musu ba rotonga bandaku baningete baninga musu ba rosoma mituka siko baninga basu bandaku batumba so mituka cher ba batikele kidiba yo mona lelo gya rezo sala mabongo ba betu ba fi d'ici dans ba bon ndeti nga kisasa wala soko tamba na ninga bakini nona mona ndaka fata kimbala te pas fata ki batumba ba sapela musu so yebiana ba zapela mandaku te bon so ezabala tsabiso nani akosi patika ndaku te venyaga ezawanda na baona mumbele
Ngaye, ngana ba. Te yayi pena famille papa. Te na ba ouais, yé moko nya ko sa somba ba tika monte. Te ezate. 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 Tika ba ba tika mala bilamba. Mala bilamba les sogo bimsa so la tsa abat ba do sekote. Anga ki. Voilà, monsieur que na zone da TV, voilà, tout ce qu'on a na religion. Tozomona côté ya l'église mbutu ezozala. Surtout vient la biso ya appelle ça makambo na réseaux sociaux de Neles. Alobi ba pasteur nyonso bomona rawana baza ba pasteur makiona. Les gens makambo na bango simba sote po bazala ki omona si ba bongisi likamuna mutu akotelema. Parce que bato wana nyonso ba comprendre que non pasteur na nganza mete ba boyi na bango biloko wana. Dieu m'a obenga ngalobi ba mama na nga akufi. Bon, Koufie. Guillaume Téléman. Guillaume. Azoinga ulu paraza pona ya incognité. Amen. Guillaume. Téléman. Bon, oui, c'est un moment à Koufie. Amen. Ako me aji. Ah, kolo balanga tezo zolo bala mutu mo boso azana. Hein? Hein? 67 ans. Pardon? Bon, à Kofi, j'ai ma avant Kofi. Kofi, c'est 4. Il y a dans 67 à moi, on a mouké à Kofi. Kofi a un bon mot. Amen. À Kofi, j'ai, hein? Amen. À Beli. Monsieur Balobi, Télémayo Zovan. Oebi qui je suis. Hein? T'es na lo banayo, oebi na anai. Nani? Hein? Ah. Qu'est-ce que vous validez? Il faut une Oh, les la pété, les la maman. Lela Oh, les mama. la pété. Ozo lela tekio. Maman, Koufi Yozotala. Que Dieu te bénisse. Jamba pambola On yo. va le pleurer, c'est notre sœur. Azande kona biso mo Donc, en bref, je je voulais te dire mes condoléances. nena biso ke nazo kabola na yo mawawana. Amen. Kasi tokomi na tanza manino bando frappe sikoyo ti. Même Denis c'est pas où te pela makio na kaka ti. Ya ba sa ba ya ke na ne avec. Ke ya uta ngini bila wana. Bo tanga zo bagi mama mo azana $150 awa. Mutuma ngo futa ndaku na ye azana ngo nzambe pina ya lola. Wana aboya ke on confiance le bango, confiance le bango non. Ba osenga mo garantie de ne ça se pena ba di wana te. Te ezala te. Ah, ezala te. Alors que ça appelle nzambe so ezala te. Ata nzambe ba ko pesa. Ezala te. Ezala te. Ezala te. Ni wanda ku pena nga. Na zwa na pesa yo. Na pesa ta. Le gars fait nous nzambe bini bisanga moko ke pesa. Et puis on pesa na monini. Non pesa na monini. Abi ça dit Toujours la dit l'éternel. Toujours la bandi madini sta bauta ka. Asa fait na plan ya mingi. Mais to ba vérité. Toujours bandi madini sta bauta ka l'église. Sta bauta pa ba ndako. Ba yaka église na matete. Bozo bondi ba yaka. Bo jusqu'au dini sta na yaka église. Bo zeta 3 dimanches. L'une ça ça ba Ferrari kuna il pas na ya. Aza ba camion danger. Jusqu'au bandi ba yaka wana. Ba uti jusqu'au bandi ku ba oya. Tala ba onde ba yaka. Uzi binesta nga yaka tala ninga yaka. Uzi ba tla travailler ba otandi ba yaka. Bozo camion bo tsaka libanda. Bo mona bila ke non, c'est ba mbonga ba senga ba teza lukuta. Pour azuli nga garantie na o nzamba lobi na pesa. Na pesi. Une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, na bénéficié te. Yo apela nzambe mutaloba kiango. Papa to sala na nzambe te. Et si dit l'éternel. Soki nzamba lobi ke na miniti o pesa ozwa papa. Et si dit l'éternel, les amis ninga loki. Ta kaza homme de Dieu, autre le bakala minta prophétisant que alors que non azomo na muta mbatena na gouvernement oyo sala. Ah yeba ki na ye déjà. Biso te ba ki la présence. Te biso na pela beki na yeba ki ko sami tamba ozala te. Parce que le baolo yo me lobela te ya le baolo déjà que non a prophétiser que non. Ayeba ki na biso te ba ki ko sami tamba ozala te. Aluka ile msalo ba. Te ba ki ko sami tamba ozala te. Ayeba biso tout yeba ki ka ozala te. Mutamba fiti président bazo kasser inde. Et avant que tout le monde problème ya que non ya mbongo na ko samba ya de misa lo bango azomona yete. Ba ayebite ba ngana ndimi na nga ngote ba nina ya wana ndimi na nga ngote. Ndimi na nga ngote. Le so na ba vérité zo bimana makamba ba ya ba makio na wana parce que ba ndimi ba limbi pe na ba ndimi musu pe na kompona ba ngote. Bovana mutu mo zo mapele ga ko sabiso me bo kanga mana ekaka.
mutu mo bele bele mutaka ni amwa bene bimi mais bozana e kaka mutu mo bomo na bene ki ozo sa beza magie ta ba stade uto beta makona ba stade chrétien et même la bala ça ba force pena ya nini ya kindoki voilà c'est force ni bandimi ba okende kaka la Bible le peuple préparé par manque de connaissances ameni na mana mi fait loin voilà tout va nana tout va nater mais tout le belapé CG oyoyo ya les kamomoko to pesa passer na peuple congolais bazo beta libaku makasi pasteur na biso Marcelo azaki des soirs abala pe okufela mwasi azaki des soirs bala ba congolais babi abali avant atana sosa mwasi azaki sosa bala te pourquoi abala azobala la raison nini abali noki est-ce que il fallait que azela non ou bien comment babi raison wana boti sur makambo bele omoni kaka ninga bali boti makambo bele omoni congolais na ninga bete congolais za mutema mabe on a mutema mabe makasi ka passer Marcelo so beta yi biza balate bana ba ko moni passer Marcelo alia mwasi na epo abaya na mami wata enwa bi mara bon papa nga esa we mwasi na pe na pa to na débat nga so na kufi na nga ata après un mois mobala mona nya obokola au cadre yo na bana akbala na yo na yebisa we mwasi na mwa pale so moni ki nga na kufi na mo bali mo ka moni ka bala après 2 mois 3 mois bala eza na ngoma bete passer Marcelo azana bato ya kadraka baza nini na ndenge ya kitoko bazali ya boyi ya forme tout bazali ya bambembe ya nini bazali alors aboyi lisumu wana ya okuta ye déjà biso benga ngozina na Islam ya okuta ye na mama nini wana ya na récupérer mon natie pembe o sa kufi ba même bibi c'est le mort antérieurement le mort o ya kufi déjà toi o ya kufi akei biso to tika c'est la vie na muto auta ko bala mwasi akufi liwe kaboli bango phase wa combien de temps pona ko bala les choses parce que Marcelo ajuda à combien de temps mais biscuit tu lui basa la 40 jours après 40 jours ma mbesa ini ko bala na oui so 40 jours ko ki to panza makambo na biso ba kongo onga na beza bongo 40 jours so ko ki to panzani mutu asali makambo na vie na ye o Marcelo ku teleke da 40 jours et je da et moi quelque combien des ans une année na bandambo ezebele botika passer Marcelo à l'aise azape mutu après ça bota problème kaka ba congolais ba monte tina famille ya mama Blanche pe ya sonam et boti ba problème que ne comme il faut ba timona de sous mo wei batala kufa na nini donc ko bala wana boti ba problème belé ba bi que non pasteur ayebi raison maman akufela ki da on est bati mona ba de mama Blanche ba komi ko pe ça peut ba raison ya bango tout ça ba test ba place ba kenaki l'hôpital ba bi que non ba yebi ba raison wana te mutasini azali ta famille na bango te makambo bele bimi wana en tout cas conseil non peut ça à la famille maman Blanche conseil non peut ça la famille maman Blanche to garder ba relation pena na passer Marcelo parce que bana bazana kati ba internet ba me na mbulite na so peut ça conseil te kende na mina mobile boki na ba mbulite bana bana kati bon garder relation moi so na pe babali wana na moi pe no mabe mo asali bana wana te bolanda bato ba internet so to bato ba internet so bazo tsa bato na ba mbuli makasi au moins bela mutu ye moko na aza wana ne na internet ba mama kongo ba nene ya bovani bila vie ya mutu si le te posa na vie mama kongo aza bena ya osilika makasi oza kosilika aza na ba preuve na maboko abimisa ngo de nini sa yebi makambo wana abi ati ko ça fait de laisser makambo azo ngenda puis fait de ni laisser abimisa ba preuve ngo ya zana ngo eza vie ya mutu toko finga ba batute nisi ba nene ya yo poza na famille na yo obota pe mwana no bozala na yo wana o papa le pe to yini ete ese ba tosi ba vone on internet ba lo bilaka kombo na yo tika via Marcelo parce que Marcelo zo bokola bana na ye à l'aise bon mais na bo pousser ete ke mite mane be ba lobi ba kabwa na famille moi sine ya mama Blanche yo auto kufa auto tika biso eza kitoko te il faut bolo ba maloba bien boli ba maloba bien toza la poste toza ensemble boti ko séparer bato eza ba internet si ba toske famille wana elo suna ko loba suna famille na mama Blanche tant mama Blanche wo biki basi yete bino te mosinyaki bondimi pena mutu mususu ni ngo na bino mu tata kulu tata leki mama leki basi ngele bino si bazu mwana mi ba bete na libulu ya solo wana vraiment
Vous avez eu à faire un peu de temps où vous et moi, je suis pas fait Marcelo à Balinga, Bossani Binote, Bossani Binote. Ce qui problème les alliés, à Roya, pour moi, dans Bazana 4. Alors, ça matin, on dit, papa. Mais c'est un islam, c'est un Kofika Sipoyo. Misère, celui 18 est juste. Celui éclairage, les gens, on l'a dit, Kundayo. Les mêmes jours. Les mêmes jours. Celui éclairage, les gens, on l'a dit, Kundayo. Mais là, comme on a pu bandola sur les chrétiens, tout le monde laisser les morts enterrer leurs morts. Si vous voulez fabriquer sur Nini. Bon, parce que Marcelo sur Amitsambe, il y a Koufa pour Allah, ma maman blanche pour moi, la Azabina Bolimonae. Azabina Bolimonae, que maman banana, mais à Koufa qui est une zamine, ta béni à Kei. On a droit au bala. On a droit au bala, on a pas ça, ça peut faire une sous. Donc, Azalaka, on a banana. Il faut vraiment que nous soyons cadrés banana. Comme on a tout changé, mité manabiso vraiment. Tout le monde s'est bizarre la biso. Maman Congo, ou à faire un rappel à l'Iga Roming. Bon, tout le monde s'est bizarre vraiment côté on a bien. Tout si ta vie à Marcelo Penales, à ça la vie naïe. Mais nous, laception que nous baillons, un jour. Tu vas le pénable, maman Congo a sali mariage, n'a mon bali naïe. Et ça fait bien. Tu vas le pénable, néné a zoom, tu vas le moi, n'a mon bali à Salahani, n'a pas à Dubaï, et ça la bien. Nous ne pouvons pas dire battu. Bon, la peine à nous payer, bon, la peine à tout à payer, bon, là, sur le Sénégal, la moitié, on a rien à y. Mais bon, la paye. Bon, la peine de tuer la navire, la vie à Baninga. Ils ont dit tout côté. En tout cas, ils ont dit tout côté. Venez à Wayambo, Tchanase. Wayambo, Tchanase, venez à Mokechu, Tchanase, V. Tchanase, Tika Marcelo peut vivre naïe. Tchanase, Tchanase, V. Oh. En tout cas, merci beaucoup, vraiment. Boyoki Nenge Ambassa a outi Koloba, je passe maintenant. Aza opesa kaka batoli parce que elangeza munene me basali baza muke. Vraiment tant on va bloquer nango na baraso ko za kolanda émission la kata je me dois jouer papier na biki pour passer ma kamazo le ba okomaka parce que ko un jour baza retourna yo que non toli ni opesa ba batozali toli mais soko komaki et ko sala bo le biki non Ambassa kija alobaki ni kambo na je me dois na me gana ko jouer ngo za pe moko batoli na me va otana yango comme ça na me va opesa di toli na kata li kambo yo tant to ba makambo ko lexa ngo ndengwa na te tant on a l'émission Zwaka ba côté ezali essentiel tikaka yango na mutu loba ke no ko fi na raté tant to loba to loba ka mbele ezana kasa société et ça na mago ezafé ça na mabongo awa na jembo to ngama mafinga te mais to tali sakaka bato ba réalité ya makambo ndenge ezako kendele to cité na makambo yo na actualité oyo concert afali na ngola ezabe ezate na tuna kana début na monango le kakiango ezabe ezate parce que ba misuba lobi ke no mwa mutu ndezo salama vraiment sécurité et un niveau parce que tout ça la Luanda tout ça mon a que non place union sur police et ali en tout cas tout le monde a sécurité zanango mais on peut confirmer ndenge concert a fallu bato ba rolo ba gezate za biso mdoza na mole mais les non mona makaza na Congo na poto zo ba concert na ngole zate siko to tu na yo zo bezate eta ke nani biso mdofa na rato expliquer une réalité. Tous les problèmes na biso mamba ba taxi c'est les 30 ans aussi cas conseil les alliés conseil na on appelle la police est presque partout c'est conseil les alliés na ebisa ko una mam ta ona mi to yo ka ne pas l'utile so ka le que conseil les athées ne to saini to confirmer ta ne pas l'utile le que conseil les alliés baza na conférence de presse conseil les alliés conseil robetama pas ça pour ça que conseil a sukula a kende conseil les anango au moins lelo non ta la bande la mission belé quand on va bien ça la bien Eric la douce maman Warione et ça l'est bien to pese ba mbote moi le non ta bande la mission mususu ba comme si musique le roi moi jalousie moko boye moi keto moko boye keto mo la ta muté ma partout donc il le la fallait simbaté et ça il nous qu'on a pena ezombo makiti makasi na ninga sakanate comment mutu azu caché nae ba PC caché nae mutu bata louer salle na écoute boké bonde si ango pourquoi ka beta kuna te to sauter la biso pour ba vraiment sauter auto te la ravie na biso wana bonde si concert wana ba fala za menwa ok ya so za menwa te za menwa si ko fala za grand esprit ayeso ba pa otini bongo le bilango te pour bo fula mutango za menwa to ka vraiment yaki awa so na momia na za responsable wana et comme il boya wana misu mamba ba conseil te tala bo fali pa yoki nga si ba ngo ko le balika mo ko to pour boya fule pamba
yango balekisa le père dans la force bango akatisa bango stade voilà handicap voilà handicap concert ezali batu baya concert les 30 concerts eza en tout cas les 30 toyeba keteka po baponi bilongo ya sa bapromotion neti biso na Gemidor TV awa bamoni biso te ok so bapesa biso pe chance wana tona tolobela nzambe moko yango tolobela awa non je pense que l'émission ebelobaki yango neti plateau ya boye boye décoration ya fali botali ke non pendant tant nyonso tuto comme le 30 afuti mboko mo décorer la fali nyonso genre sikoyo tolobaka kaka po ezaka moyo info neti boye pela to dokangani fali awa nyonso awa elinga sala bien mais baponi bilongo po nini bamelaka na bango balia na bango po Gemidor TV so botala yango te langola se ko kosisi oza na téléphone si oza na téléphone ba bouton biso so langola te ni Gemidor TV bapesa bato chance te aussi bapesa bato chance tanto le bilan mais concert ezali ba on se rend posa que concert a fali concert ezali nango so concert ezali pas le tuni la oleka olobo mais bon continuer so ba billet pour concert ezali ezali na kata stade kutu basali ba tsona kata stade de gauche et là on a fait ça pas le tuni nango aza pe na force ala si bien za mobile voilà président Moussa Kiyaya na peso ba mbote je pense que non oyoki ndenge mbasa a utoloba mon boss c'est Paulo Kidilo hein. Je pense que boyoki ndenge tolobi Gemidor yango Gemidor eza pona bato nyonso Gemidor eza pona promotion so vous avez besoin de kamoni sala ya munene na presque notre que l'hôtel ça va lona na nzela ya dans la to zana secrétaire de Caroline Isabelle Azawana boko solo là boyela balona na bino Gemidor boye bote donc Gemidor bonani na sima bote balona na bino ne to zo mona na porte zo sala plateau changer mbala moko awa nyonso ekomi des cap na des cap et ça va faire pour la promotion la promotion chaque ça la promotion rapide que ne bote ka wa tango so mutu susu ala mutamba legane ate mutu susu na legane boye akota na me para kate bino ko tsalo na mona na téléphone amona akomona ngomba moko voilà ya wana ne to zo beta sese zo ko le bagano télévision soki eye boya vota ba promotion na bino boya na ba produit na bino to le bela yango ça va bien de ça punda ça va toute chance voilà merci beaucoup na papa de Ondinga oyo alinga que na chaîne ezala wa Gemidor TV ezala awa chaîne moko ya propre chaîne moko et le voir kaka ba vérité chaîne moko za pona ba actualité na ebi que non to ke bien na sima caméra rapidement na zana ingénieur Don Bernardo na sima caméra chine daga régie kuna na zana ingénieur Ruben Penge voilà na ebi que non Junior Malanda aux États-Unis, à Zorolanda, émission dernier mot na ko nini na ko rassembler ni so to ko solo là. Dernier mot to ko bakaka remerciement mais c'est dans en tout cas message à Souka Bena au to ko ba awa donc sur to lobité voilà en tout cas message à Souka to ko ba awa ezaka bolingo pour na linga trop bolingo l'amour du prochain ezaka bolingo so to lobaki mabe en tout cas bolimbisa biso o peut to lobité so bokalisi boaso na posa bozo sa biso mbala ya misa tu susu pour ya mibale mbala misa tu bozo sa biso bopesa biso ba idée ya so bana posa ko benga biso numéro eza déjà na siana bo contacter biso bo zo biso facilement biso to yamba na biso téléphone to boya na biso te toza la posa batu nyonso tu baza la pembeni na biso so to lobaki mabe en tout cas bolimbisa biso so to lobaki bien beaucoup waje biso olobi no bien sauf pas bata calculateur ne ba se plaindre hote mais makamna so tikali olobi na bien parce que una no ni ota karaba mingi ya takaba to na ba vérité mutlera petona landi a gofinga falita wa sala musala makasa alu ga pazo ba de fali so papso ko fa garite ne papa na mama ya ngaba pola vega mbatala wana te so batake ka ya eloba moi alwa landi wana bina gofinga pe na fali to ça va mbabula mabaninga te lelo toza awa toza na ingénieur donc awa lobi soki chaîne mati makasi ye papier kuna mati ale mutu mo ya lobi na kuna banya bando finga si le temps tozo ba na technique ba kapisa technique akota bima c'est bien et batu ba resepla nango voilà et voilà le bana mo sa na ngani klati meta ko be na sa na ngani klati meta ya bazali nula alors ba respect za réciproque oui so ba ko pesa yango il faut ça yango so ko ça te au commis gourmand il y a respect à bateau voilà ba remerciement na ko pesa pa banani en tout cas ba remerciement na ngai na pesa ngo et pas JC Elliot na rata Portugal na moni Chico Kutuzoa la rata Portugal Judith Ladona de la part de JC Elliot na moni Massalanga wa gompe à partir de France
Natal son pandi amoni Chada Pepo so donc kiti koto Yannick Bezamba donc wana petit na ba biwo na ngai donc yendi wana abd Clementi makolo coach Miguel lela kibato libaka voilà tout travaux donc na mona pichuka pa na Miradi en tout cas ba salutation na ngai na ngamba kini kuna na moni petit na Charlie c'est dit Mbungu en tout cas et ça la bien ingénieur Rigide Ambiavanga so donc ici aux États-Unis kuna na mona sénateur donc Paul Ngengi mobala bato ya mama Ngengi et ça la bien makasi so donc quel niveau ce ya lwanda na trinta kuna na moni mana sala koto tozoi koto to moni Olga Mambi la femme d'affaires so donc kiti sous na moni Wivine Kabuiku donc ba salutation na mia ngwana masala ngai VK Kamwendo les barons na saluer toujours masala na MV Kwanzambi chauffeur patron abosente diamant vert Eli Kindunzi en tout cas pambote na mia ngwana pona suli salaka mbota mingi na grâce eliko na tayi na pana kuna na moni bilibilo na mama na Ousmane na katia ba salutation na bino ya ngwana ba bisou mwa ben ambasakiza nous ont quitté déjà au festival mbote na yo mais au beti ndingo beti matanga ya mama Monique 12 yo ko vana na plateau toto te mutuka lo bela kama matanga mama Monique te ba teremeza lelo ko la ya lobi en tout cas mama Monique soki na ngolo yebiete c'est que non konya ngola te mama ana asali mingi na surtout ba musiciens congolais mais bato bazoze ya baye ba kenon matanga eleka ndenge nini po passer toi na ngola bon matanga tozi penata ya koma kuna te poto akina musato no sala awa donc mais comme là c'est la famille surtout ya mama Monique et l'équipe bien fait les gars bien le monde siko ba musiciens congolais eza na musicien moto ya congolais oyo mama Monique azanga ko 20 pas na azanga kabila na bi musicien nyonso surtout aya na ngola na bi nyonso oyo za grand pao oyo za aigle oyo za le padre oyo za watana bango tu baleka et pas mama Monique wana mais na monta ba me kondola cité na bana ba musicien la biso mon mabe mon ba musicien la biso belé baza benga en tout cas ingénieur excusez-moi vraiment il y a John Kosi na kata Luanda donc salon munene na kata Golf Doge. Ouais, voilà, merci beaucoup Babi to banang madame to soki malamu na mokili tant tozali na pema nde tozaba ninga malamu mais tant totikani pe meza sote nde ko yeba banani balinga kayo te nenge tolobage no muninga malamu na tango apasi kosa na okufa oyeba banani balinga kayo voilà yango wana na vie soki ozala bomoi yeba nani zovana naye nani zozala naye po esala bien pona mokola liwa okomona moto moko te otikala kaka yo moko na lilita rapidement na pesi bambote na ngai na Thierry Kassa le portalé ya mboka na Suisse ba bon séjour na République démocratique du Congo mon vieux na yebi ke no na ta oyo za kuna pourquoi pas na pesi bambote na ngai na Trésor Nginamau ya Esther Ngabadi na pesi bambote na ngai na Nicolas Meta ya Bazar Lindula Magansa Chéri na pesi bambote babi Benezer soko nza na besoin ba kisi ya bien ya propre pharmacie Ebenezer za wana na Kimbangu avosa na retunda okende nzela Kalemba doje tuna kaka pharmacie Ebenezer za wana ba kisi ya bien ya poto oyo meli maladie oyo bakangaki yo esili mbala moko directement rapidement mpesi bambote na gradingi na mau na peso bambote pourquoi pas Doudou Kikela mobose Doudou Kikela 12 na peso bambote na ngai na Yawini Moucheni, Koda Mboka, na pesi bambote na ngai na Junior Malanda na États-Unis, pourquoi pas Cisco Kitenge, les jeunes millionnaires, na pesi bambote na ngai na Mama Bitanzinga, ma maman, soki lelo j'aime bien les aboyer, parce que bapouyer na yo, des arosala peke non, papa a force arosala makambo a arosala. Vraiment, ben merci beaucoup. Pourquoi pas na Mariana Nini, na pesi bambote, Tantine Falod, Bateta, na pesi bambote, place Ezamio, pourquoi pas na Ricalados à ça qu'on peut ça conseil béni na émission na pesio bambote MK Madoda bambote place jamio salut contre tous à la prochaine bye bye.